comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce. On est là. Voilà, merci à tous nos abonnés, la famille, que Dieu vous bénisse. Alors, yo s'abonner à Victoria TV, ma veillé yo aye. Kobo sanate ko fina cloche à notification pour la vidéo na biso nyoso. Voilà. Alors, les lots sans plus tarder, toujours partagés. Si je ne sais les allez, la femme vertueuse. Ils en a Proverbe chapitre 31, verset 10. Ce que au monde, l'histoire et la femme vertueuse, stoppé. Proverbe wana o roi Salomon a fait femme vertueuse. Ils ont moi sur organisé, moi sur vraiment organisé na makambo surtout ya ndaku ya ye moko ya nzoto na ye ya bana na ye na mobali na ye so tangi moi ba détail biloko nyonso azokation ya mobali na ye azokation ya bana na ye alamukaka très tôt le matin quand il fait encore noir à partager ba tâche na ba servante na ye abongisaka bilamba mobali na ye même na quartier mobali na ye aza respecté pour nini mwasi na ye azokation na ye makasi pe mwasi wana azokation ya nzoto na ye moko. Alors, les lots, ils ont passé parce que la femme vertueuse va vraiment du sous-souté et commis à compter dans misaki. Alors, les lots, tous les gens basé belé, surtout dans la carte en bala, ils ont négligé surtout au vengami soin en autres na bango. Au moins, mon sous amitika na ye tant ozaki non wa fiancé na mobile na yo ozaki toujours coquette toujours présentable toujours bien propre là au sala bien bon sans autre na bien mais bando kota na ndako libala mobile yeba resute moi si oya lula na balabala ami tuna est-ce que moi so na mona ka premier jour et ça ka moi so za na ndako yoto aba changer na moi si mobile onzi mesuta ka ça va changer moi si parce que yo maman ozo sous enzoto na ote. Malgré tout, ozo lamba na okitoko, ozo bongisa ndako na bien, ozo bongisa bana na bien, ozo bongisa mobile na bien. Mais ceux qui ozo socio enzoto na ote, eza vraiment très dangereux pour na libala na yo. Donc libala no ezo courir na danger. Parce que mibali ne bazana mobile msoa koloba na ote kekendo suko la bongisa enzoto non. Mobile atalaka moi si yo sala bongama po ebi koza moi si o attirer toujours. Ceux qui ont au côté de libala on néglige ba biloko wana obongisa son nzoto na oto zo raison opo na bana moyen na bonga mezate ndaku na bongisa biloko mobali moyen na tia ezate mama eza vraiment pas pour au libala les risquer et beba libala les risquer et beba. Alors maman tant au côté de libala continue toujours à propriété na ozaki na onta ozaki pa na bino. Monsieur Somon oloba ona na rotia soana tant na zaki na fiancé na mobile na to peto na zaki célibataire pour mona attirer mobile na pour mobile na bala nga se balinga dana koti na ndako siko soani nyango su na rotia okoma benga mobile no yaya allez esprit ki yaya côté liyo yo komi le ki ya komi yaya allez okomi peka bongo mitiko biazani ya na ngai na mitika ka bongo nzoka ne pape sala ka bien te azomona basa bato sunde baza kitoko baza présentable yo ozalaka bongo malgré to bongisa ndako no nettoyer yango bien mais nzoto na ki parangote okomaka en poussière okipata suki no to kanga suki kala okanga kitambala même si on ça suki wana eza ebeba déjà okomaka bongo papa sikoyo azo comprendre au moins si on a na lingara tote misusu mibali misusu bazaka ba ebi nzambe te to pa ebi na nzambe mais azana ebi na crainte nzambe wana te au mona obima na libanda musupa banga nzambe mais comme yo koti négligence diable yo ko profiter koti afungole miso mona baso bazaka soin o bazaka présentable libanda au mona mobile kiminda ebele ba olela mibali ba kiminda ko ozo comprendre te na salieni na lambela ka ebi na sala makamiso bien salieni peut-être côté ya soin no ya nzoto on négligea. Alors maman, ceux qui ont négligé, zongi la propriété, non zongi la sur les autres. Na tiki bino bolanda essaye à filmer. Oyo, bande connexion Amérique latine, parce que les biso moins so, à soit quand soin nda kunae, ala makito comme une autre nae à négliger yango à bon sans autre te, mobile à qui mais que linga moi si ya makangu libanda, to landa mo bon sima, to rozonga. Awa, couple oyo, papa naza moi si na o nda kunae, ana mbongo makamnyoso, apesa moi si mbongo makamnyoso, mais moi si abungisa ka ndako abungisa nzoto te awa yo yamba mobali na mitoki nyonso azaki na mwa sukoli te banda mobali kende musala tiki na tongo tina pokwa mobali ye après midi ayo yamba mwasi ayo yamba mobali ka bon mobali abi ayo pangusa kaka yo ka ko pangusa bien il faut ko pangusa koza soin ndako eza soin mais yimo ka tira nzoto ni soin te asko mobali ko mobaya bi mwasi na sina baye ka ko pangusa atiaka sur nzoto na ye moko te abongisa ni suki mwana bimana te eza te mwana ekenda te restaurant eza te mwana mema te pa bacamarade na ngai eza te en tout cas na bayenga aza na mbongo na ngai naza mpe bien
en tout cas na baye nga il faut kaka na luka mwasi aza présentable mwasi o vraiment akozala propre o penda na komemi partout na okende o na omemi na ba fête même na ba restaurant mwasi na baye lokwa lingi ka kopangusa ndako atika kaka mwasi ndako nga na okezwa mwasi na ngai ya propre o aza soin en tout cas na lembi mwasi azokita na bakopa minene mobala oke libanda bi oki wapa bi na ki libanda na ki na restaurant na kendo lia abi depuis ko kenda restaurant yo moko nga na lambi biloko na ndako abi na posa olia na ndako te na kei yo tikala po tikinga bi etikala na lingi te tikala na olia te mobala yo olia na restaurant tala sikoyo amona boye mwasi moko ayi wana banto drage ayi wana atuni kongono nani abi ko na ngai luna atali ka donc basi o baza basa nzela kwa abi ana sepino makasi oza kitoko oza kitoko eske okofanda bien fanda kofanda to solola oza penza kitoko na sepino makasi oza soin oza propre ayebisi abi tofanda te tokende luka place moko ya calme oyo tozalaka biso mibali mpo tosolola mwasi abenga mpe na sepeli na bango balingani na bango ta bakamarade baotala bamama bobongisa banzoto eza te lokola oboti bana 10 7 8 9 otiki nzoto non bongisa bana baza bana babotami yo ozala toujours propre tala bango na bakei bakomi mpe donc bapase makambo na bango nyonso bakende kosala sikoyo ekomi neti oyo eza neti tongo donc bala paseki nui oyo na tongo sikoyo basolola tuni oza mwasi tabia na mwasi me mwasi yango aza sali te abongisa nzoto te kaka kopangisa ndako abongisa nzoto neti aza lokola mwana mosala mwa boye na ndako me mwasi nalingi ye te aza sali te nalingi yo yo nde oza kitoko ta ndenge oza présentable na tout cas nalingi eloko nyonso osenga nga na opesa awo donc nasombela ndako comme ça nazwa esika kopema abi nyonso osenga na opesa awo yesu asepeli ntango abi asombeli ndako abi mwasi na ngai na mpenza aza bizarre nalingi na ngai te abongisa suki te abongisa nzoto te bongisa nzoto bongisa suki zala propre toujours ndenge ozalaki ntango ozalaki célibataire ayebisi etoki nakende otika o parceke topasi butu momba na yo nakende otika oza mwasi na ngai ntuka na sepelo makasi oza trop mwasi azozela ye butu momba ye te aye na ntongo ayebisi ozalaki bapapi o nini na ndo ozwa mopepe ebi na ndo obenga bobengaka pwani oyoka réponse ndenge ekomi so libala ekomi boye yebelaka deja yebelaka kolinga te koma na niveau ya boye prépare libala na wana bapriere na propriété ya nzoto nyonso ekonte aliye siko abi fanda na abitalanga na wana nini eza na kingo na abi o nini abi wana bapesi yo bise na litama na bapesi yo bise wana abi nini yango siko olingi na biso vérité mwasi abi aloba vérité abi na baye yo obongisa soki te okendaka salon de coiffure te olataka bilamba minene ozalaka bizarre kobongisaka ndako me nzoto no moko obongisaka te moye natambola no ezalaka te moye nakende ata na restaurant oza te yango wana nakende ata na restaurant eza te nazwi mwasi na ngai ya kitoko nakute na mwasi aza propre aza présentable oyo na lotambola ni partout ta yo nde oza bizarre napesaka mbongo me mbongo yango osala nango eloko te obongisa nzoto te osala eloko te kaka obongisa ndako nasi na baye yo mwasi abi o 20 ans tosene eloko ofutanga yango abie ebongo 20 ans ya nini 20 ans ya sali te nazwi mwasi na ngai aza propre yo nakotambola nango te mpo oza bizarre oza lokola mama mobimba ozobima lokola mama na nga donc nalingi na nga te oza sali te nalobi ti nalembi ozochange te nazwi mwasi na nga bandeko bobongisa nzoto mama bongisa suki bongisa nzoto zala soin mwasi sikoyo akomolela mwasi akoma banzambe na nga na osala nde nini nazalaka nde soin te mobali na nga sepela na nga te nga katsala mobali na nga sepela nde nazalaka sikoyo na osala nde nini sava nakende salon nakebongisa suki ta era osutuka ayo na salon baosali sikoyo suki tala era yo kosutuka kolinga te koma trota po ya salon bongisaka deja era yango ayo esi mobali na ye mobali nango oyo ye ta nauti salon kobongisa suki mpo na otokende restaurant mobali abi obongisi suki ta ndenge oza kaka bien te ta bilamba olati eza monene ta ndenge obimi bizarre nalingi te nasi nayebisaki oyo nasi nazwi mwasi na nga nalingi te tanga nde naza ta yo nde oza nalingi te antuka naboyi nalingi na ngai tabeti mobali mbata mama kobeta mobali mbata te baregle makambo boye te abeti mobali na ye mbata abi azomerite na beto mbata abi parce que 20 ans topase na yo oloba na ngaki na sali te mobali abi donc yo obeti nga mbata mpona 20 ans wana
ngai pe nazokende yo tikala yo moko mwasi akoma regrete makambo nini nasali mobali abi na okende oki obetanga mbata nakie na nga nakezwa biloko na nga mwasi abandi olela mwasi akoma regrete pourkui abeti mobali na ye mbata mobali akangi biloko na azokende abisi kokende te mobali na nga tika nga nazokende tika na ndako na oza respecte obetanga mbata nakei tikala yo moko nakei nange pa mwasi na nga na sika nake kota libala asiko yo na mwasi yango awa akokotani libala awa sombeli mwasi yango ndako ayokotani libala awa bafandi bango mibale aisi na mbongo te fo pesa mbongo nasala basha mobali siko abi oyebisa yenga te poigne abi nayebisaki yo te parceke nayeba ite ki oza na mbongo abi ndo na mbongo ozala na peso bakarte na ngai osala basha nyonso oyo olingi tala ndenge azobimisa siko mbongo ya mama bateya libala mwasi ya libanda so akangi mobali no oleli bateya libala zala soin zala propre kaka ndenge ozalaki ntango ozalaki mpa na bino zala soin bongisa nzoto ata oboti bana ebele bongisa nzoto mwasi azoloba mobali oyo nakangi akomi ya ngai oyo nazwi ependa libela ata sikoyo mama mwasi ya libala akomi lokola liboma azolukaluka mobali soki aza wapi aye kokengidila awa kokengidila aye kononga awa atala boye amoni mobali na ye na makango ayokota libala abi akoti nde libala akomona nga lelo ye mama tomboki abi yo kokota nde libala epa ndumba oyo abengi ndumba sikoyo ye alobi yabi nani yango abi kasi mwasi oyo naseki oyo asali te wana nazalaki ne na ndako oyo abongisaka suki te abongisa nzoto te ye otandi nga aza alandi nga mpe awa bamama pasi naoseka ma eza pasi fo kobongama ali abeti mbata mama aza mpe brutale yeka bambata bitumba ebongisa epesa solution te kuta azokoma ndi aosandi makambo ekoma grave ta sikoyo babengani ye batindiki ye mwasi ya libala oyo babala na mbongo tandi batindiki ye lokola mwasi ya balabala mobali oyo mpe mobe tala sikoyo abengani ye atindiki abe ozobeta mwasi na ngai ayoyamba mwasi ne abengani mwasi na ye oyo abala na mbongo bamama tobongisaka tobongisaka ye voilà bamama bomoni bino moko nde mama oyo aperdre libala na ye akomoke koluka siko abundisa mbanda mobali azonga su te o mobali akei deja avant ekoma trop tard banda kobongisa deja konéglige te mpo oso obali natika na nga nzoto moto sito mesie na mobali na nga ti asa mesie na nga ta nalati na nga bien te ese eloko te nalambi ti mpo na obongisa bana eza bana ti moye nabongama nzoto ya te mobali acomprendre te ntango okezwi lombanda nde okoyebaki akomprenaki yo te mama oyo azosutuka na dernière minute mobali asa akei azwi deja mwasi mosusu ale azosutuka nakende salon nabongama non mama bamama misusu penye ekota na suki kala suki ekoma nuka obomba ngo na kati na se ya bakepi na se ya bafulard bongisa suki na yo arranger yango bien mama tobongisa zala soin na nzoto zala toujours présentable okozala oza monene mais ntango ozozala soin makasi ozozala toujours bien omwana mobali wana kozala kaka na yo monene eza maladi te monene eza mabe te mais banda kopesa ngo valeur miso oza na ntango mosusu obotama mpe monene osala barégime esimbaka nango te eza ndenge ya nzoto na yo osala sikoyo yo miboma non banda kopesa sikoyo monene na valeur banda kozala soin toujours zala soin ya makasi surtout bato tozala minene banzoto ya minene oyo zala soin ya makasi mpo papa aza toujours kaka na esengo ya komona yo ya kobima na yo ya kotambola na yo okozala mpe mokie mais mokie mpe eza maladi te tant so omela mpe bakisi mpo ya monene yoka monene te mais bongisa mokie wana arrange yango bien ezala toujours présentable tant papa azokuta mosala azwi atali wabia nazala vraimen na mwasi na nga nzambe apesanga akoke libanda te en plus oza su mwasi ya mabondeli osambelaka ozoprotege mpe na bapriere yo moko mpo ozozala présentable ezaka te ozokufa kaka kosambela mais yo moko ozobongisa nzoto na yo te non sangisa biloko wana nyonso zala ti équilibre na ndako na yo na libala na yo ozosambela ozobongisa mpe nzoto na yo ozobongisa mpe ndako neti mamo azalaki asambela mpo na katikati bafilme yango aga mama moko asambela azwiki apartio na moke mpona lakisa extrait wana bozwa leson conseil plutôt
Maman azaki asambelaka azoka soin ndaku azoka soin ya mobali na ye azoka soin ya bana na ye mais a négliger ke loko moko ezaki soin nzoto na ye ba maman ezate ke loko to sambela nde to la bizarre to la salité non 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 il faut qu'on soit toujours propre qu'on soit toujours soin il faut qu'on soit toujours soin présentable omoni ta mobali pa na ndako otala ki nazana mwasi na nga kitoko azo sepela tala papo ayaka na ndako kutaka mama sukoli na nte na bakupa mine na yambi pe papa na basola motoki ne on pesi su papa kanda ale papa qui celle de ba deux décision de bien en tout cas na kezo mwasi musumoso apangsa ka ndako mais azoration nzoto na été moi qui na tena restaurer zate moi na bima na tena présenter pa ba camarade na ngai zate poni azaka toujours bizarre en tout cas na kina zo mwasi na nga o aza présentable on a notambola ni partout omoni ba mama mibali nyeso ndenge moko te mobali muso ko supporter bon hôtel la kara ki na sambi na banga nzambe moyena na kindi libande ya te mais ozo faire souffrir mobali nao luko bongisa luko za la vraiment présentable tika no ko sama comme quoi ba koko za jeune mais omi comme ça le quoi koko bien te la tapi bilamba est bien o rozé ya âge na yo zala bien pour mobali ki libanda te pour battre libanda no parce que lo biso mobali ki libanda à cause ya négligence na ya nzoto obana ko tumisa nzambe bandi ko le nzambe libala na ngoko ni ko le la lisusu okomi soko lela lela nzambe na sambe lo selinga bwe non o sambe na nzambe mezala soin nzamba sali mai nzamba apesa ko mayele basa ba savon nzamba apesa ko mayele basa ba crème nzoto to tiaka ayebi pourquoi poto ça la soin pour équilibre za na kati ya ba vie na biso ya ba couple na kati ya vie na biso pe vie normale bo donc mama bongi sa nzoto na yo tika ko négliger nzoto na yo o se sacrifier mingi po na bana o se sacrifier pe mingi sukoli ba sa no nettoyer pe ndako trop omiti qui peut pour na bana mais zo siko décision ya ko équilibre zo soin ndaku na yo zo pe soin nzoto na yo au cause de siko mais là te pe la malamu et la mbo est bien présentable ba maquillage no tira ka so lingo bi mato lingo ki l'église ba suki no bongisa ka so lingo mais so za na ndako tikeli papa suki manuka olati nini oyo ba bengani olati ba nini so olati mazopo kitambala obomba suki no ya salité kuna na se papa zo mona boye bien tawa muta pusu to mo singa na balaka vraiment ye omona papa moteme ko changer enseigne akeli banda to bongisa pour na bien na biso moko ezate ke ya ko critiquer non ezapo esali pas ce film oyo ya mona na beta sete to bongisa banda ko sala soin surtout kasiko yo ko surtout ka te po ko matrota mais surtout ka avant déjà ne maman surtout qui retard yo surtout ka avant kende ko arranger suki na banda ko sala toujours présentable pour papa akeli banda te tous soin makam na biso nyonso donc c'est ça maman oyo pesa biso leçon poto bon c'est ko négligence c'est kotaki négligence le moto za femme vertueuse au propre 31 et biso tous soin yanda couper soin nzoto na biso moko tous toujours présentable pour papa akene libanda te donc c'est ça na lingi bino mingi nzamba pambola bino ndeto mona yi mikolo oyo ezoya bo s'abonner na Victoria TV et ça la malamu mingi nzamba pambola bino na lingi bino mingi que Dieu vous bénisse ciao ciao.